Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que ça vous a bien, bien Voilà la famille, lelo na mimi bino recette ya ngombe ya kukalinga na nzungu. Ensemble, tu peux découvrir. Voilà la famille, en ngombe na biso déjà to sokola ki yango, soko to lingi to assaisonner yango, to ça la assaisonnement na biso ya blessing flavor ya viande. Yango nde to assaisonner nango ngombe na biso. Voilà, donc le numéro, il y a un écran ou contacter biso pour nous passer par commande na biso. Dans le numéro, ou contacter biso pour nous passer commande, toujours assaisonnement na biso ya viande totier. Voilà, tout ko balola sikoyo pour assaisonnement et sangana bien na musuni na biso. Voilà. Après tozongi totier mafuta na biso na moto mais totier mafuta ibele belité. Voilà, ce que tu dis, viande la biso to bandi ikocha pour na ekalingam. Voilà. Donc il faut ngombe na ngana pemisi yango te. Mais soko lingi okoki na ope ko pemisa tango assaisonner so mon kozanga na temps tango assaisonner okoko tika yango et fanda pour assaisonnement ekota vraiment bien na kati ya musuni. Mais okoki na ope ko sala boy. Voilà, donc tu peux tirer yango ekalingama après tu peux zonga. Voilà, famille wana to zongi to eskoyo to moni viande na biso ebandi kobota mai to eskoyo to banda ko balola to bando balola bangambu na bangambu po e permettre pe bangambu nyonso ebela makila ebima. Voilà, viande nanga eza ba partie oyo ya pete eza ba partie oyo eza makasi na misisa makasi te. Dans la recette à boyer et bungaka soit lango na ba viande ya pete soit steak ngombe soit côté moko izaka misisa na misunya makasi te. Voilà, sinon il faut toka mingi to zongi to moni viande na biso e bimisi mai e bando bimisa mai toujours continuer na obalola pour viande na biso e bima makila nyonso. Après ndenge mai o ebimi boye to kozela mai nyonso e kauka. Voilà. Awa tumoni mai nyonso ekauki sikoyo tobandi kokalinga yango tokotika yango ekalingama kaka na mafuta oyo tobakisi pe mafuta te. Voilà, wana viande na biso ekalingami boye. Voilà, na tie sikoyo poivre noir na yo bakisa poivre noir na kalinga yango makasi te na yo bakisa pe matungulu nanga na kalinga yango makasi te vraiment kalinga makasi sino te omoni ba viande boya ba partie boya za so kalinga yango makasi ou bien otumbi yango makasi goût nango nyonso esilaka so ekomi sec ekomi lokola libaya eza so bien te. C'est pour cela wana pona nga selon ngai ya wana na kalinga yango mais na tiki yango etikana na mwa jus nango. Voilà, awa sikoyo tokie ko bakisa marinade na biso. Marinade oyo video nango eza na chaîne na biso soki okotika na chaîne oluki okomona yango. Voilà, ou soit soki olingi otiki commentaire na ozwa lien na tielio mais ezaka likolo ya chaîne na biso. Après sikoyo tokobalola vraiment pour marinade na biso esangana na matungulu na biso na kati ya viande na biso. Voilà, simple et facile. Voilà la famille, awa sikoyo bilo na biso komi prêt na suka tonto kompela na suka na moi litanga ya jus de citron na tie. Après dans le balola ngo lisusu na obalela ngo donc viande bouillon et alors ko ça steak faut pas aussi il s'agit nango ekoma kitoko te. Voilà la famille, résultat ya viande na biso yango yo simple et facile pour na osala mais elengi na kolia. Voilà la famille, sur CP na vidéo aimez, commenter, partager et que la malamu mingi et ce que ça peut m'banoir de vous na katia chaîne na biso que vous sentez que s'abonner ou activer cloche de notification pour permettre à kayo ozaka belimanya siasika tango koti et surtout bobo santé ba saisonnement na biso eza disponible nzambe na dola apambola bino to kotemba yasima.